balandi pe batali émission na biso ya congolokole.com o to bengi point de vie yambo to banda na bino to tombeli bino mbote pe boyi molamu pona tina kolanda masolo na biso o ezali kososolisa biso bonzambe to pe lobiko na biso bato kati na mokili na yango lelo to yambi lisusu papa Nzuzu Nkoya ne Kingombi o azali bongo mokambi ya kinto dikantima kya bavelela o to bengi KTV pona tina kososolisa biso pe kotalisa biso maye mabombama maye ya bonzambe o ezali na mabe na biso ya Kongo na yango to pesi papa Nzuzu mbote mingi papa Boseka Botimbo to pesi mbote mingi na balandi nyonso bazwi tango ya kolanda biso mokili mobimba pe bana ya mbanza ngungu pe na ba mboka mike Kisantu Kwilingongo nini Kimpese pe batnyonso bazwi tango ya kolanda biso to pe bino mbote mingi na besika pe mangoma nyonso bazobela mfumu Kimbangu po Kimbangu azali pona mutu mwindu pona mundele popo periode ekomitanga mfumu Kimbangu yango na pesi bino mbote nyonso o bazwi tango ya kolanda biso moko na lelo longo ya mingi papa Nzuzu Nkoya ne Kingombi na yoki ko mitalisa na ope presentation na yo kasi na yoki olobi ete mfumu Kimbangu ye azalaki pona moto nyonso mindele bato mwindu pe baloposo nyonso kasi pona nini bino na ba biyamba na bino bosambela bolobaka nzambe ya bakoko ezali mabete mangi mingi papa na ngai eloko tokoloba na ndengo tuninga motuna soki biso tosambelaka nzambe ya bakoko tozosambela nzambe ya bakoko na lolenge ya mabete me na lolenge ya malamu po nzambe o toza kosambela oyo biso tobengi nzambe ya mpungu vili mukulu nzakomba akongo bango nde bakutanaki na tata nzambe nde tamba bakutana tata nzambe apesi bango mibeko oyo bakotikala nango ekotikala de génération en génération yango mibeko oyo biso toza kolanda yango tobengi yango mibeko yango ewuti na banani na bakoko yango tobengaka nzambe ya bakoko na biso tokoloba nzambe ya tata Kimbangu nzambe ya papa Mpadi ya Mbutantwalani ya Mbumba ozo comprendre eza nzambe ya ba prophète na biso nzambe ya bakoko na biso basambelaka liboso yango wana ezala na Bible komona pe Moïse akekuta na nzambe ayebisi yeke na nzambe ya bakoko na bino nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob elakisike nzambe oye Moïse alingai azolakisa epa Moïse aza nzambe oyo ebandaki na bakoko na bango yango biso pe toza kosambela nzambe oyo ebandaki na bakoko na biso uta Egypte ti kuna lelo ekiti epai na biso bayindo yango tobelaki nzambe ya mpungu vidi mukulu nzakomba mungu pe ba West Africain balobaki mati eza likambo okamwa te papa Bofali eza likambo ya solo yango tozalaki na yango botondi mingi na maloba na yo pe na biyano na yo toyebi ete bolobeli soki penza toza koyoka malamu ete soki bolobi nzambe ya bakoko po ete balekaka liboso na bino ba idéologie to pe lolenge bango basambelaka nzambe nde yango bino bosalelaka kasi bongo bonzambe oyo ya mindele ekotaka na Afrika na mabele na biso ya Afrika penza na nzela nini pe na ndenge nini mangi mingi papa Boseka Timbo eloko tokosenga na batu yango bonzambe oyo d'abord oyo biso toza kosambela lelo ezala christianisme ezala bouddhisme ezala islam eza bonzambe oyo ezali importé avant yango ya biso bakoko na biso bayebaka nzambe basambelaki nzambe ndenge na tangi na bakombo ebele nzambe ya mpungu vidi mukulu nzakomba akongo mais soki tolobi tozonga na sima uta na bakelasi toyebi ete mundele moko ayaka tobengaka ekombo Diego Kao tango aye ayaka na 1482 akokuta ja bakoko na biso na royaume Congo babandaki kosambela deja nzambe na nzambe wana oyo babanda kosambela tozalaki na royaume Congo oyo ebandaki kokipe Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville na ndambo ya Gabon royaume Congo wana ezalaki constitué na roi Nimi oyo abotaki bana misatu Ntsaku Mpanzu na Nimi vous comprenez est-ce que bakoko Ntsaku Mpanzu na Nzinga pardon bango wana le roi Nimi abotaki bana wana nde bakonstituaki makambo babengaki le royaume Congo le royaume Congo ezalaki na constitution babengaki mabanda ntulu yango etambwisaki biso yango na tilo mais mundele tango ayepa na biso akokuta biso na bonzambe alingaki po adominer biso il faut akotisa bonzambe na ye yango na lobaki biso bonzambe na biso eza bosatana eza bozabolo eza kindoki balobi to bwaka ba budget sacré na biso
mais batili biso ba objet sacré na bango biteki na bango lokola bikeko Marie bikeko ya Saint Antoine bikeko boy et ça biteki yangwana biso tangu tobwaki ya biso christianisme nde et ya kovanda na 1485 nde ba missionnaire ba bita ba missionnaire ezaki nini ba coloniser biso spirituellement ba longola bonzambe na biso ba vanisa bonzambe na bango tangu ba vanisi nde bonzambe na bango esika bonzambe na biso et ya kokwea roi Nzinga Nkuva zwi baptême na 1491 esika rupture spirituelle esalamaki entre biso na bakoko na biso na nzambe boyokaniza susu te batu bandi kokufa yango lelo tokotaki na bowumbu ya kosambela nzambe ya bapaya ya kosambela nzambe ya barab ya kosambela nzambe o nyonso lelo ekoti na kati ya felika yango na pasi wana nde nzambe aza kotinda mibikisi kasi biso baindo tope bayi Afrika tokoki kosala lolenge nini po ete tozonga pena na bonzambe ya bakoko na biso ma yangi mingi papa na ngai papa Boseka Timbo eloko nazoloba nini o ezali po tozonga na bonzambe na biso d'abord eza nini tosala retour à l'authenticité toyeba évolution ezalaki to évolution ezate parce que bakoko na biso soki totel na bonzambe o bango bayebaka va mundela ya yango mundela komaki ke l'Afrique est le berceau de l'humanité mais lelo yo mutu mwindu ozongi sima po obosani bonzambe nayo siko tosala nini tant tobungi nzela tata nzambe atindeli biso ba mibikisi bamfumuki mbangu mo continue obikisi na biso aye papa mpadi aye mbutantwala na ye André Machuwa ye ba mbutantwala ni baye nzambe atindelaki biso bango po ete bazongisa biso na bonzambe oyo esambelaki bakoko na biso avant colonisateur aya mais tant sikoyo tobungi nzela bonzambe wana nde biso nde foto landango malamu papa na ngai tant tolandi yango nde tokozwa nzela nde tokobika wana toko inventer ndengi bakoko na biso ba inventaka sokotel ba pire songai ba pire lunda ba pire kuba royaume Congo ezalaki organisé et pas na yo peuple bantu mais lelo zongi sima pona ni po obosani bonzambe na yo obosani culture na yo obosani o tata nzambe apesaki yo ezosenga po tozonga malamu na ngai papa po tozonga malamu tozongela bobele nzambe ya bakoko na biso oyo bakoko na biso basambela matondo mingi papa Nzuzi Nkoya ne Kingombi toyebi ete na biyamba o toza kokende pe toza kosambela mingi baza koyebisaka biso te bokoko ezali bojabu bokoko za bosatana sikoyo yo oza kokangama mingi na makambo ya bakoko biso toza kosala mabondeli ya bakata balien bondoki soki moto aza kotanga mingi kombo ya bakoko toza kozwa mbala moko na image ya makambo etali bonganga kisi to makambo ezali ya négativité sikoyo biso tokosala lolenge nini ndenge oyo olobi tolanda kaka bakoko wana baza koloba na biso baza bato mabe basatana bandoki mangi mingi ndeko na ngai eloko tokoloba bakoko na biso ndengi bazalelaki ndengi ba beglise musu beyamba musu ezolobela nzambe ya bakoko eza bosatana mais nzambe ya bakoko yango eza solo parce que culture na bino eza na kati ki mutu mwindu na bino race na bino eza na kati yango ezali bonzambe na biso parce que soko tali ezala ye moko Moïse asambelaki nzambe ya bakoko nzambe yo wana o abimaki epa ya Moïse alobaki nini nazali nzambe ya bakoko na bino nzambe sambelaki Abraham Isaac Jacob wana bomona yango mabete mais soki biso tozongeli nzambe ya bakoko na biso po tomona lumière tozwa nzela lolenge bango mindele bazo développer pardon milemf ndengi bango bazo développer na nzambe ya bakoko eza normal biso pe foto zongela nzamba bakoko na biso parce que bon nzambe oyo biso toza kosambela bakoko eza nzambe moko réel mais oyo ya bamindele ezali complément d'objet indirect pona nini mundele nde mutayeli biso makambo nyonso ba prophète na bango basala témoin zate bayili biso ngona mukanda eloko nini ezolakisa biso eza ya solo to eza ya lukuta mais oya biso soko lobi na mutu mwindi nyonso kimbango azalaki bakoye biso azalaki atika famille mpadi azalaki machu azalaki mbumba azalaki twala azalaki milemf bakoyebisa bino soki tozongeli nzamba bakoko te wana ezali pasi wana tokomi kolakisa nzambe azazoba mais nzambe ya bakoko yango wana ezali religion ya solo bonzambe sans ancestral eza ya kokufa na kati ya ancestral tozobela pe bato bakufa parce que soko tali ezala yezo ke na obela Elina Moïse bazaki bato bakufa bongo yo pona nini obela bakoko na yo te yango na tata mama yango to mona etutu cardinal echu tango akufaka
balakisaki ye ke azalaki coutumier balakisi bamakonga boye na boye bongo église catholique oyo ilia biso bible bazoboya coutume te biso tokoboya yango mpona nini c'est-à-dire coutume yango eza bonzambe ya solo matondo mingi pe longo ya papa Nzuzu kwa Kingombi nazoyoka oza kokangama mingi na kombo ya papa Kimbangu papa Mpadi papa baindo batanga mape ba kombo kasi ye penda papa Kimbangu amemelaki biso nini biso bato baindo mituna na malamu papa Boseka Timbo eloko tokoloba Fumu Kimbangu d'abord asoki amemelaki biso nini prophète azoya pona nini prophète azoya tango batu babungi nzela babungi bonzambe colonisateur aye po coloniser biso nzambe tata na likolo akotindela bino mobikisi aya po alongola bino na maboko ya bapaya po mupaya tango aye eloko liboso awelelaka religion aye na politique ozomona akoboma culture na bino nyonso lelo bolongola bakombo ya ba papa Nzuzi ya ba papa Bofale ya ba papa Bageya ya papa Mandudi Maludi tout consort pona nini ndengi tobungi yango bakombo na biso na lokola ba Munianga tobungi yango eza pasi siko tokomi ba Jean ba Pierre mais Fumu Kimbangu tango aye mobikisi akoya siko po a relier bino na bonzambe na bino o bino bobungisi avant colonisateur aya tango aye eloko liboso akobenda bato ekozala miracle akotelemisa bakoka akolamusa bibembe akomonisa baveugle akomsala makambo ya ndenge na ndenge po ete bato bandima ya solo ete auti epai ya tata Nzambe bakotuna ina na tindi yo akoloba tata Nzambe mutu atinda ngai po Kimbangu aza mwana musala ya Yesu te ozomona parce que tous les prophètes baye na kombo Nzambe ndenge ekomi kaka na Afrique ekoma Kimbangu Yesu mutu atinda ye omoni ke bozokitisa Kimbangu nzoka Kimbangu tata Nzambe mutatindi soko tali na ba livre ya Gilles Chomé okomona makambo wana nyonso siko prophète ngwa ye akosala prophétie mais na kati ya prophétie akotika il faut connaissance pesala parce que bokomona Kimbangu babwaki ye na mai atambu likola mai Kimbangu aza na prison azomona na kuna c'est la connaissance c'est la science ozomona science wana Kimbangu akolakisa te mais tango ya kokene faut connaissance ezala na peuple bobandi kosambela Kimbangu mais faut bozala pe na connaissance so connaissance ezate bozaka kandenge wana yango prophète na bato amemelaka bato enseignement atikelaka bato pouvoir atikelaka bato ba prophétie ekoya kuna siko biso tozangi biloko wana yango katevel kintwadi kantima ke bavelela ezo akopesa connaissance o babengi malongi manza c'est-à-dire mutu mwindu azwa connaissance a évoluer amnaye parce que tozana ba nzoto mibale nzoto ya molimo na nzoto ya musuni nzoto ya musuni eza kotanga kelasi bongo nzoto ya molimo kelasi nango eza nini yango wana katevel eye nango ezala na mokili mobimba ezala awa na mbanza ngungu ezala na Kisantu ezala na Kwilingongo ezala na Lukala ezala na Bakongo nyonso benu bampangi babetu en tout cas to sengi na bino bolanda malongi manza munu mwana nkongo yoyo tawo kubenu luwa munu yoyo tawo tangu ifweni benu bakulu lutelama luwa lumona loin kikongo kafoti munu kikongo mpasi kibeni papa Nzuzu kwa Kingombi asekisi biso penza nomone ki asoli penza bakoko na ye pote azongi penza na ndinga ya bwala kasi pona nini bolinga ba religion misusu te bino bato ya église noire to pe biyamba o ye na komba papa Kimbangu te biso toza bato ya église de noire te mais tozali bato o tozo pesa connaissance universelle toza kotangisa bato boyebi parce que Fumu Kimbangu papa Mpadi nani André Machua Nembianda Ngunga Mbuto Mbumba tous les grands prophètes bazali wana pona biso pona batu nyonso parce que Kimbangu aza universel aza pona batu nyonso eza mindele bakoya kosambela pona Fumu Kimbangu tolingaka mangoma mususu te na politique na bango bayana ngo na Afrique boyebi ke basela biso ba wenza Zanzibar tipo bateka biso batu mwindu bateki biso na butu bateki biso su na moi bazokanga milimo na biso na bakinkakasa yango Fumu Kimbangu asala ba miracle ko bibimisa milimo wana o nyoso bakangaki yango moni be esprit na biso tango révolution ke na obuga ba église mususu obino mongo boyebi ozomona puna nini bakanga milimo na biso mais sikoyo tozolinga banzambe wana te po bazo ko détruire ba bungisi culture na biso balingi mutu mwindo matate yango Fumu Kimbangu ayaki ko détruire ba makambo wana nyos na ba papa Mpadi na ba prophète na biso minene o ba yaki basalaki makamusi
ozomona fumu kimbangu 30 ans na boloko pona nini papa mpadi bakati ye mutu après 3 jours mutu ezongi pona nini basalaki makamzi ya ndenge na ndenge yango wana yo mutu mwindu soki tolingaka mangomba na te na lolenge oyo bango bazoya ko détruire biso bazoya ko neutraliser biso na bonzambe na bango po ete biso tokende liboso te tozala toujours affaibli tozala bazoba na bango me nzoka yo mutu mwindu oza na lingomba na yo oza na baprofete na yo oza na nyonso oyo yo tata nzambe apesa yo yango wana biso mpe tozoya na mbanza ngungu po bana ya bakongo batu mwindu nyonso ozala mukongo ozala mulubu ozala muswahili ozala mutetela okotanga bobele malongi manza pona kofungula mémoire na yo pona koyeba mokili yango malamu matondo mingi papa Nzuzu Nkoya na Kingombi olobi ete biso so baindo pote to eba bonzambe ya solo to peto eba kobika na mokili bongi tozo malongi manza kasi malongi manza yango kopesa maka wapi malongi manza na biso lelo soki olingozwa biso ndeti na mbanza ngungu awa tozali epa ya colonel Munyanga so epa colonel Munyanga bana na ye baza kotangisa ba malongi manza pe toko sala milulu ya makasi mikolo ezali koya na stade Kitemoko pe bato bayeba nini oyo papa Nzuzu ya ye nango nini oyo katevele ye nango biso toza bangunza oyo toyekolakisa pouvoir bangunza be mission koya bokomona ba pouvoir ba puissance oyo biso ya bana katevele nini oyo nzambe bakoko aza kosala nini oyo nzambe ya bakoko akomonisa na bana ya bakongo toza koya wana na stade Kitemoko bana na bana baya kozwa malongi manza batata ba mama baleki o bayebi histoire malamu te baya kozwa ngo pe bangomba nyonso oyo baza ko prôner kombo ya ba prophète na biso mikolo to kosangana na bango poto kumisa bobele nzambe oyo bakoko na biso basambelaki tata nzambe ya mpungu tuleni tata nzambe ya mpungu tulendo tata nzambe ya mpungu tulendo ingeta ibobo longo ya mingi papa Nzuzu Nkoya na Kingombi kasi susi to be posa na biso baindo eza ko pesa biso be pasi mingi na motema kasi to tuna pe na bino na profiter le na tuna motuna ke papa Nzuzu biso baindo pote to bonga esengeli penda na biso to sala nini mangi mingi papa na ngabo seka timbo le grand journaliste oyo na lukongo lokole news.com bazolanda biso na mokili mobimba c'est-à-dire mama mafolo azako zwa bilili caméra woman ya makasi oazo pesa biso makambo pona biso to bonga ndeko nanga eza pasité il y a 5 principes ya civilisation na monde na chaque peuple na chaque race soki to landi 5 principes wana toko bonga nzamba pesa ngona batu mwindu na batu nyonso d'abord eza 5 1 ezalaka religion 2 ezalaka politique 3 ezalaka calendrier 4 ezalaka écriture 5 ezalaka invention eza ba principe mitanu nzamba pesa na chaque peuple na chaque race surtout ba race d'abord un liboso ezalaka religion na kati ya religion bakosangisa tous les prophètes o bayaki na kombo ya nzambe ya tata likolo o tobelaki nzambe ya mpungu vidi mukulu nza komba bakombo ya nzambe biso tobelelaki nde o atindaki ba mibikisi na biso tango baye nde bakosangisa bango bakosela bango livre sacré malgré axe central na biso za mfumu kimbangu tous les prophètes o bayaki bakoya basangisi yango wana tokoza na livre sacré tokoza na religion d'état po africain za na religion d'état te ya mibale ekoza na politique bakosala constitution ya mboka selon mibeko ya ba prophète na biso ba mibeko ni batikaki totali mfumu kimbangu papa mpadi nembianda ngunga mbumba ntwalani mibeko ni batikaki tozwi ba mibeko wana nyonso oyo ba prophète na biso batikaki na oyo utaki na Egypte nde tokosangisa yango totiango na kanti ya mboka tango muto ya prêter serment ako prêter serment selon mibeko ya ba prophète lokola ba musulman ba prêtaka na Coran lokola ba mindele na États-Unis ba prêtaka na Bible biso pe il faut to prêter na livre sacré na biso nebi ke tata nzamba zo tinda so batamayele ba savant batu ya ndenge na ndenge batu ya bwani ya bozali wana tokosangana po tosala livre sacré na biso parce que ezaba iso mso elekaki na Gabon na Burkina Faso elekaki na Sénégal biso batu mwindu toyebaki yango te mais siko ezosenga ba o baza kuna nde tokosangana toyeba ndenge tokosala troisième ezalaka écriture il faut vous en écriture na bino lokola chaque peuple lokola biso égyptien tozaki na hiéroglyphe yango bisi écriture nyonso soki yango ekozonga mais lelo bandeko na so bakimbangise basali mandombe tokoki pe kolana mandombe yamine ezalaka
calendrier. Il faut qu'on respecte la date, il y a des prophètes. Fumukimbang le 12 octobre. À Kangamaki, à Koufaki. Il faut que la fête moko. Mpadi bakata ki mutu. Mtuala na Koufaki mu colonie. Il faut qu'on respecte. Ba mikolo na batu ba iswa ba prophète. Parce qu'en Afrique, dans le monde, batu bazi ba grand prophète loko la biso batu mwindu bazate. Nzambe soka moni bo respecter mibeko na ye. 5e nzamba pesa kana peuple comme dans invention. Boko mona ba savant bakoya ko botam. Siko ki savant ngo sala, il faut eya kokuta bo nzambe na bino. Siko biso biloko na tozangi, yango wana tozoa koya na bakongo na mbanzangu na stade ya kitemoko pona ko lakisa batu mwindu réalité bazwa malongi manza pe ba yeba lolenge nini bakoki kozwa maya bangunza na biso. Yango wana ndeko nanga boseka timbo na zalaki nango pona koyebisa bandeko na biso. Longo ya mingi na bino balandi pe batali boza koyoka ba biano ya papa Nzuzu kwa ne Kingombi aza ko sosolisa biso penza o esengeli na biso baindo eketolanda soki pe ya solo soki aza na raison bino boza kolanda soki pe aza koloba lokuta bino boza kolanda kasi biso toza koluka se esika nini tozonga penza na nzela kasi toyebi batuni biso motuna oyo na bandeko bauti na mikili biso babi ete soki moto nyonso akufi awa na babele ya Afrika amonaka pe kimbangu mangi mingi papa na ngai le grand journaliste motuna no tuninga eza makasi mingi mais biso toyebi ete kimbangu azali o azalaki pe azali kimbangu azali le grand prophète o mokili nano emona te bana mokili banda ba miracle asala ozomona kimbangu azali somo pona nini kimbangu azali makasi nani amonaka ye mais nakopona mema bino nakopesa bino bandakisa fumu kimbangu yambo ya botama na nzela ba Kongo bino nyos bozolanda nga na mokili pe na ba Kongo bozolanda ngai kimbangu kombo na ye ebandai kola musabatu avant ya botama soki akufi mutu akufi pardon omona baye kimbangu fula mwane ebembeseni elamuki kimbangu fula mwane kombo wana deja ezola musabatu avant kimbangu nani asala ni ya botama pona nini mama kimpa vita ndona kentu mosi kumbwani kimpa vita azalaki na mbanza Kongo atelemaki batumbaki ye na mwana na mukongo batumbiye nde alobaki kimbangu akoya kobotama na Nord Angola me kombo wana ebandai kola musabatu yango wana lokola kombo ne bandako la musabatu yango wana pe ezalaki mokonzi kozongisa batu na vie na mokili ya molimo siko tolingi toloba nini yo mutu mwindu soki okufi olingo linga te kimbangu mutu ayambaka yo ezala oza na Australie oza na Singapour oza wapi tango kufi kimbangu mutu akoyamba yo na gouvernement céleste o tata nzamba pesi ye ye azo diriger batu mwindu nyonso pe akoti na ko diriger na mindele parce que kimbangu aza très puissance de puissance yango moni lokola dirigeaka biso soki obeleli mutu na komba kimbangu mutu aseni alamuki ebongi petit lelo bongaki esalamaka mais batu babungisi ba réalité ya bokoko na biso batu babungisi bonzambe na biso yango komba kimbangu ezola musasu batu te mais soki tozongi kombangu ezango na puissance batu bapesa ki mukongo milenf yango tosengi na bino ete komba kimbangu loko eza na puissance eza na nguya ekola musa biso kaka elati mutu mwindu nyonso nzela na ye kaka iye wana mfumu kimbangu yango wana soki okufi eza na christianisme na bouddhisme oza kimbangu aza kaka bobiksi na yo lokolo za kotala landa nde mfumu kimbangu longo ya mingi papa Nzuzu kwa ne Kingombi aza kokumisa pe kombo yango papa kimbangu mingi penza pe makasi koleka mingi we est-ce que yuko yebisa biso miracle pena nini ya makasi ye papa kimbangu asalaka ya mbote ya kufa mangi mingi papa na ngai eloko tokoloba mfumu kimbangu asala makamushi ebele d'abord mfumu kimbangu tanga kufi toyebika bungisaka biloko kati ya nzoto toyebike mfumu kimbangu aprofetiza mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu na l'opposé soki tolandi ye pe tondimeli ye wana mutu mwindu akosala makamushi koleka mundele asali parce que science connaissance tout ebandi na Egypte pa na mutu mwindu to perdango po to bungisi culture na biso kimbangu asali makamushi ndenge na ndenge alobeli indépendance alobeli alobeli guerre mondiale alobeli mukili ndenge kozala alobeli nyonso eza koleka lelo kimbangu salobaki yango miracle ya makasi na kolobela pona mfumu kimbangu
toyebi ana mbanza ngungu monsieur Rossi abandaki kosambisa ye abetaka likofi na mesa fante salama na prison wana ti lelo voix munene bimaka monsieur Rossi akimi ya bimina batu na ye basambisi kutu mwana ne kisolokele na âge à 7 ans nzoka mwana muke basambisaka ye te ozomona basambisi ye a témoigner que tatane abanda kola musabi bembe monsieur Rossi kuta tindi babeta papa kisolokele mbata memfumuki mbangu lokwa zaki na puissance mutu mwindi wana boyaka bazuye batindie na boma po ba laver cerveau yangwana tolobi ete fumuki mbangu azalaki na puissance azalaki na nguya asala makamu ya ndenge na ndenge papa bofale oyo eleki koleka ya kosakana te yangwana na pesi bandeko na biso nyonso mbote obozola na biso mokona lelo toza na bino tozoya na mbanza ngungu poto lakisa bino mai oyo tata kimbangu na bangunza na biso basalelaka kasi ye papa kimbangu toyebi ete ba mibikisi mosusu bakendaka batikaka mpe maloba ndenge toza komona babibilia batestament l'ancien nouveau testament kasi ye maloba nini mpenza ye papa kimbangu atikelaka biso bayindo maloba nini alobaka na biso oyo esengeli na biso ke tolanda po te tobima mpe nzela d'abord mfumu kimbangu alobaki na biso ete mutu mwindu akokoma mundele akokoma mutu mwindu papa na ngai soki tolandi ye ya mibale atikelaki biso toza na bolingo mibeko na misala wana ezali mba devise ya mfumu kimbangu eske bolingo ezali biso na mangomba okomona mutu azosambela lingombo ayokananga na mpe valongo te mutu azosambela lingombo ayokana na bakimbangise te mutu azosambela lingombo ayokana na bato ya papa mpadi te mutu azosambela lingombo ayokana na bato ya ntwalani te nzoka bangunza nyonso bazalaki bomoko bafinganaki te bongo bino kutu batu toza na eloko te tozofingana mpona nini soki biso tozalaki lokola bango mbele tozalaki vantar nana nga osala miracle o mfumu kimbangu asala lokola papa mpadi asala lokola ntwalani asala lokola mbumba asala lokola bango kutu basali tangu ya pasi ya kokangama miniokoli yango na devise na biso bolingo mibeko misala tolingana tozala bomoko ngai mangoma nyonso ezokumisa mfumu kimbangu papa mpadi ntwalani oye longonya na batu wana nyonso na ye pona kokabula te meto ye poto lakisa batu connaissance malongi manza oyo bakisa batu implice na oyo bazangaki yango wana tozaki na mfumu kimbangu atikaki division na papa na ngai longo ya mingi papa nzuzu kwa ni kingombi kasi soki tolandi yo na malamu pe na bokebi elingi koloba ete biyamba to pe ba église nyonso bayebi kombo ya kimbangu te bazana ya kobunga oza biso bayini mangi mingi les grands journalistes na mituna na yo awa na Congo lokole .com news mama na biso follow aza kozwa biso na bililingi pe mokili mumbalanda biso c'est-à-dire ba oyo nyonso bayebi kimbangu te papa journaliste olobi est-ce que baza ya kobunga oui bon moni bato nyonso bayebi kimbangu te eza lokola yo oza na kati ya famille ozoboya no famille ndenge kimbangu azali ozano na kati ya famille olobia chef de famille ngana kipakete balongwa banoko balongwa batata legi balongwa nzoka mwana kitata mwana kimama c'est-à-dire okoki koboya tata kimbangu te okoki koboya nani te mais soki totangi na 1 Corinthiens 15 18 à 19 awa balobi na biso nini tomeka kotala 1 Corinthiens 15 18 à 19 tala na papa tala na bon, Nouveau Testament ezali wana Nouveau Testament ezali awa balobi awa boye ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement nous croyons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ah, aujourd'hui, il y a dans le chapitre 1 Corinthiens 15, 18 à 19. Verset balobi, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si dans cette vie seulement nous croyons en Christ, nous sommes de plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, ba oyo nyonso ba kufi pona Yesu baza perdi. Boza perdant. Soki eliki na biso e kozalaka pona Yesu, tozali le plus malheureux de tous les hommes. Ozomona Yesu wana oya mundele ba memelaki biso. Awa ngati apôtre Paul mtazo yebisa ba Corinthiens. Ba lobi ko longola te ko bakisa te. Ayebisaki bango pona ni. Parce que bango bakoki
ba correcte ba koki ko croire na Yesu te bino batu mwindi bokoki aza grand prophète ya munene tondimela ye mais tous ala perdu papa na ngai kasi papa Nzuzi Koya soki penza ya solo maemo ozali koloba biso toyebi nde totangi na Biblia ete Yesu nde moto asekwa pe akenda na maloboko ya mobali mokelu akeli ko na se bon mobiki sinani so asekwa lokola ye o asala mikamusi est-ce que kimbangu asekwa pe lokola papa Yesu papa nanga muto asekufa pe sa adresse eza lokola Lazare tango akufi alamuki azongela ki fufuna kuanga Yesu nde asekwa na molimo kimbangu pe na mbanza ngunga banako monana tant fun kimbangu akufi na 51 wana kimbangu azomona azomema train batu bazokembele hey est-ce que batu ya ba Kongo bayebi makambo wana mingi nde bazana na olo kimbangu azosala ba parisho besika nyonso ndengi Yesu we abandeki kosala mutu nyonso asekwaka ezala koko na yo ezala mutu akufi lelo ezala mutu nyonso soki tozongi na 1 Corinthiens 15 verset 15 à 16 balobi nini 1 Corinthiens 15 verset 15 à 16 balobi awa boye papa nanga Nouveau Testament yango na longoli te botala yango awa yango ngana sala ngote naza mbonga osaila ngote balobi awa boye. Il se trouve que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas fait. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'a pas ressuscité. Balobi bien. Tozwani ete tozali batatolia lokuta na miso na nzambe ndengi torobaki nzambe aseksaki Kristo. Nzoke ezalaki bongo te. Soki bakufi basekwaka te mbele Yesu pe asekwaka te. Soki tokoti na 1 Corinthiens 15 à 50 balobi mai na makila ekoki kokota na bokonzi ya likolo te. Ozomona, c'est-à-dire yangwana moni ye Yesu pe amonaka Elina Moïse te. Mais tango ake matana ngomba bongo batona bakufa bamona na kandengeni eza lengemo kimbango azali kimbanga za komonana azosa ba apparition na bapoto azosa ba apparition na mokili mobimba kimbango azali comme tous les grands prophètes nyonso bazali ba papa mpadi bazali nembianda ngunga azali tous les grands prophètes yango wana papa nanga nazalaki nango pona yebisa bandeko papa Nzuzi na moni to komi na suka kasi okoki kopesa ba adresse pe ba numéro ya téléphone pour tina te bato so bazana bosenga la bino e wapi ba kozwa bino mangi mingi surtout nde tozokende mingi na partie ya Mbanza Ngungu na bandeko nyonso bazwi tango ya kolanda biso na mokili mobimba na Mbanza Ngungu tozali epa ya colonel Munyanga soko yekuna okozwa biso ba cour na biso ezopesa makuna parce que tozozala na stade ya kitemoko pona kopesa baninga boyebi ya mokili to bengi malongi manza tozopesa mbote na champion Kabangu na Belgique ne bozwi tango ya kolanda biso mama Tabula na France topesi mbote na bandeko nyonso bazwi tango na biso mais soko lingo to biso mama Didil lelo to sel na yote to sel na mutu no su ya sika boseka timbo c'est-à-dire mama Didil topesi mbote siko zali la reine des mers topesi bambote belé yango wana lokolo zo mutaba idéologie zo bimisa susu bato ba idéologie kaka bazala so lingo zo biso ndeti na ba numéro na biso o benganga na 09 99 18 17 37 09 99 18 17 37 soko bengi biso kozwa biso na numéro wana Katevel eza na Kinshasa eza partout ana Kisasa soko yebiso oye okozwa biso na partie numéro wana yango wana nazana mingi ya koloba te talaka kande bazobenga biso tangu pesi ekoki na pesi bino bambote mangomba nyonso bazokumisa ba prophète na biso nyonso toza bomoko topesi bino mbote na silisi na ngaboye Katevel kintwali kantima kya bavela epesi bino bambote Matondo ibobo kwani mkumba mfumu kimbangu ingeta longo ya mingi papa Nzuzi Koya na Kingombi to kobosa na pete na kopesa mbote na bandeko baza kolanda biso a partir ya internet wapi na mboka Allemagne eska papa Lusadisu bazali na Londres kuna papa Timbalanga papa Kabangu na Belgique papa Mangongo Monga na mboka Canada papa Kindoki Kiankanda na Brazil papa Nzazi wapi na États-Unis
bozali ebele soki pe bolandaki maemanso maleki awa kitoko mingi Mama Congo équipe oyo elandisaki biso na caméra tozalaki bongo na mama Marianne Mafolo pe na montage toza bongo na papa Patrick Nsala et puis mama Gidil Bisengo banso basali ya Congo Lokole news.com oyo ezali bongo site moko ya kebolanda yango to bosana pete mbote na balandi na biso ba papa Dimbu ba papa Nzube Kose ba le président na biso papa Bageya banso eza koleka malamu na esengo pe na boto ya tata mokeli ko na se to suki bona kombo ya balongo pe bangunza na biso ya Afrika.